Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonné. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30. Na pesi mbote na bandeko nyonso toza batali pe balandi ya réflexion nga love nazo répondre motuna oyo etunami na kati ya réflexion na biso ndenge ezalaka kaka mpona motuna eza ke eloko nini esalaka ke parent aboti bana na ye me akolinga bango nyonso lolenge moko te eza na bana mosusu oyo ya kolinga koleka bamisusu eloko nini esalaka bongo donc mpona ngai eza selo comportement ya bana ube ya mwana devant baboti na ye parce que eza na bana misusu oyo batosaka baboti te na kati ya ndako balingi kosimba conseil ya baboti te na kati ya ndako donc babengaka matoi mangongi mutu makasi bana oyo baza bador de kabesa na kati ya ndako parce que parent nyonso oyo aboti mwana na ye bien oyo aboti bana na ye alingaka mwana ubie bana na ye bazala baexemplaire bazala bana oyo mutu nyonso akolobela bango bolamu oyo baza na témoignage ya malamu devant bato mais okomona bana misusu ubie mwana mosusu aza vraiment na comportement moko très négatif donc aza mal falado na quartier aza mwana moko balobelaka ye kaka mabe donc oyo apesaka esengo ezala na bavoisin ezala na kati ya ndako apesaka esengo te eza deja falia eza falia makasi ezala kaka esika moboti otangisi mwana no klasi po azala moto na vie obie mwana wana azotanga klasi me omona mwana amikotisi na monde ya drogue amikotisi na monde ya kimiyibi amikotisi na monde ya kosala kaka vie kindumba mosusu po omona oboti mwana aza bien me oya omona mwana deja se abeba nde bengo bata misala mabe akoma ne ndoki mosusu mpe komona ke asalaki eloko te yedo kaka kwiti moto amilangwa okosepela na mwana lolenge wana te komi moboti eza lokola moto asali bilanga na ye première fois soki ebimi malamu te okoki kosepela te mais lokola eza première fois batika na continue okozongela kosala bilanga no kolona biloko no oyo eza nango mposa kolona mpo yango nyonso elobuka mais okoya komona ke ekomi sopela deuxième fois troisième fois quatrième fois biloko wana ezobimaka malamu te nakanisi okozala desi mpe okokontinue lisusu kosala bilanga te mpo oyo ezolona ezobima malamu te eza lokola bana baza bafutur na biso parent nyonso azalaka na esengo ya mwana ntango mwana aza na conduite moko ya malamu me mwana oyo aza deja na bacomportement oyo ezosepelisa baboti te nakanisi aza mwana oyo ya kobetela maboko te donc bacause eza ebele eza mpe na eloko mosusu esalaka parent ye moko
okomona akomi kosepare bana baboti oyo bazalaka bainteresere alingaka kaka mwana ubie bana mpona profit aza na bana na kati ya ndako eza na mosusu oyo akabelaka ye mosusu mona akabelaka moboti te ale moboti oyo aza interesere akomo prefere mwana oyo akabelaka ye te omona moboti vraiment akomo bwakisa mwana wana oyo kote mwana aza mwana mabe alonga akomo prefere oyo soki abimi ayeli mwa enkwanza na ye abime na mwa chassi etonda mwa eloko eza kuna ya kati ya mama bia ya kolia akomo sepela na mwana wana me oyo yuke opesaka eloko te omona moboti tumona yango ya parce tozovivre akomo mpe o 100 mètres mpona ni moboti wana aza interesere mpona réflexion na ngai eloko esalaka ke moboti alinga bana nyonso lolenge moko te eza po na comportement oyo mwana aza koefiche deva baboti na ye parce que eza na bana misusu bamikotisa na monde ya badrogue oyo omoni opekisi olembi mwana mosusu omona age eza nanu me amikotisi na vie ya kimobulu ya kindumba mosusu akoma moyibi yo imagine kaka ke oza na kombo na yo oboti mpe bana baza na bakombo na bango mais quelque part déjà bachange bana wana identité efale babengo ata mama na mado me bakoma obengo mama bamiyibi wana nini mama liponga na mama wana liponga na bandoki wana ya bana na bandoki mama ya bandumba wana komi para okosepela te soko oza na mwana oyo aza na bakomportement na kati ya ndako oyo azosala eke bakombo na bino esi sujare obeti ya mwana maboko te okolinga ye na 100% te ndeti mwana oyo ebaka aza na misala mabe aza ndoki ye azofrene misala na bino baboti azofrene misala bandeko na ye abebisi bandeko na ye mama nini akolinga mwana ndenge wana malgré balobaka ndoki zala na ye parce que aza ya yo moyibi zala na ye parce que aza ya yo mais aza ya yo oza na ye sisi me okosepela ne lisusu komi teli te bolingo oyo ozalaki nango ozalaki na esengo ntango abotamiki ozokolisa tina age akomi alomona mikotisi na bamondi moko eza ya bien te okosepela lisusu na mwana wana te donc eza makambo tozovivre ou bien déjà tovivraka yango mpe eza na bato misusu bavivre yango mpe misusu bazovivre yango te mokola lelo soki yango eza réflexion na ngai parce que parent nyonso alinga mwana na ye azala exemplaire azala na témoignage ya malamu mais mwana oyo déjà aza motu oyo ayelaka baproblème yo futelaki kaka baniongo oyo azangisi bino kimia eza falia moboti moko te akosepela mwana oyo aza matoi mangongi ayokaka te mpe oyo aza problématique réflexion na nga tokutani mbala sima